mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Clébois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Ndengi Bino Boyebi, ezali émission moko ya éveil patriotique. 5 minutes, ezali émission ya ba patriote, batu balingi mboka. 5 minutes, ezalaka soki mutu atali yango, motema ekiti. Motema ekiti au batu combien babenganga bon nombre de personnes babenganga pour bepsanga papa César. Heureusement que yozali na kana biso, heureusement que soki yozalaki te toyebite soki tolingai ko kufa na ba crise cardiaque soki ndenge parce que yo yebaka ndenge nini ya kosoa na biso omoni biso tozali koloba masolo par conviction biso tozawa na te pour na kosala ba buzz ou bien pour na koloba n'importe quoi, non biso tozali wana tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi ndenge tolobaka. Néanmoins soki likambo pe ezali tokoloba yango tokoloba teke na ndenge po tobebisa bato mitema mais tokoloba ngo na bosolo po bato bayeba quand même que likambo ezali mais tozali na sima président de la République parce que il faut jamais comparer l'incomparable. Oui ko comparer Kanambe te o azalaki Rwanda yaki na babota mbula na mwana ya papa Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo azali mwana mboka bino moko bomoni ndenge mwana mboka azali kosola et puis na kofongola parenthèse moko parce que na sekaki mingi balobi o Félix Antoine parce que komola koma makambo kaka ya kocritiquer likambo ya kocritiquer te acritiquer o Félix Antoine Tshisekedi akei ko pas kokuta na betidia alobi na lingala oh bon bino bolingaki aloba na monoko ni parce que ya otala bandeko na ye il faut boka ngwaka bon mon attaque aya awa na Paris awa donc asala adresse na ye na diaspora asala mon français donc bandetu et puis ozo mona que Félix Antoine Tshisekedi pour comprendre que na chika zaki mwana maye na chika zaki mwana maye botelaka asala intro à développer asali conclusion donc ozo mona penza sans papier kitoko mais ake hotel betidia baba bandeko na ye batu na ye il faut so na bango na ngwaka pour comprendre que le président Oyo Azali Mwana Mboka. Donc vraiment, Congolais toyeba elo oni tolingi Congolais à commission politique on dirait donc match à football on dirait discussion à musique politique ezali kwa ngana makaya bute politique ezali politique batu bakufa kana yango 5 minutes de mission ya lelo kokolobela accueil Oyo ba réservé là qui président de la République na kati ya Lubumbashi et puis na Kolwezi. En tout cas, ma solo oyo to mona kayango lisusu te. Atako to mobutu babandeki ko sanisa batu na un peu. Eh, allez. Moko jalebi bokende kuna. Mais e bandeki ko tonda bote. Mais ba plein oyo Félix Antoine Tshisekedi azo sala parce que différence ezali. Au moni peuple congolais azo comprendre que oyo akomi na zande ko na biso. Donc bakotinda yo te yumoko zo ene sengo ozo ya kotala président ya mwana mboka okomona donc makambo ya boye salama te parce que Kanambe ya bando kansa katanga wana ezali ya ye tango yeki na bota bambula utaki wando kansa mema katanga kansa neti katanga za ye. Tout le monde est d'accord que Félix Antoine Tshisekedi yende Mokonjamboka a prouvé le contraire que Katanga tombé, Lubumbashi tombé, Kolwezi tombé. Donc vraiment ezali makamoko na salamate yango to ko tikate soki likambo ezali biso to lobaka soki likambo ezali biso to lobaka critique ekokozala critique constructive. Critique ezali ceux qui comme bien même dans les pays développés où tous allés en France, les pays développés aux démocraties et banda depuis Diego Kao, la critique à Macron, vous avez mis Mikolo dans makambu ya ba vaccin, ba makambu corona, attend opposant à ceux qui place à Macron, alors ça na elo côté mais il faut à critiquer. Ah bah dire bien mais critique constructive. Les alliés ma critique mon honnête il y a manité. N'allez quoi prendre bino lobby samedi beaucoup de émission donc après demain parce que le lot émission tout tournant jeudi na butu beaucoup de vendredi na Tongo mais samedi na Tongo bozela 5 minutes au tokoloba
tokolobela ba combattant ko tuté ba faux combattant parce que ba combattant solo na otanga ba kombo na bango et puis ba combattant bozana boyebi ke ngai mutu na fula bino ba o bazo sa sikoki combat oyo le ba pero itela combat business na combat ya bekobiste tokosukisa bango parce que toujours comprendre te eloko nini ezali na biso na mitu na biso donc yo olingo sala combat oto bando sala combat ya kanambe yo olingo sala ngosiko bolingi ko marcher osala soki sitting po tant présent ya donc on pousse na kutu place présent za te mais bozo sala ba base ko ba tchabino ko kawana ezali dossier oyo to promettre bino samedi bozala ko parce que ngana yebi combat ba combattant de kozo tala ngana boyebi ke ngana yebi combat pe na fula bino ba misusu bazolo basiko kutu kala ba bandoko do bate donc avant de continuer na masolo na biso boyebi mikolo ezaka ka misolo ya Kodia Simo esimi masolo epesi occasion na bana tu ya diaspora bakoma ba propriétaire ba locataire bakozala lisusu te bakoma ba propriétaire botalaka cité kimia kuna kimia banda diekoka oyo banda to kimia soki olamuki ozalaka ozokaka bandeke cokacokacokacoka bapeso ba bon réveil donc cité kimia ndenge bokolanda yango na bilili donc bosala tu bobenga parce que bato oyo bakobenga liboso bazali déjà na droit ya terrain ofele terrain bazopesa yango parce que Kodia Simo aza déjà na baterrain na ye bakopesa terrain soki obenga avant mais kokanisa te ke soki bapesa terrain yo moto kotonga Kodia Simo akotonga yango avec bamatériaux durable oyo ekoyita bapoto omona bandako ekozala neti bandako ya poto donc bozomona banimero ezali wana ya Paris ya Bruxelles ya Kisasa bobengi bozwi rendez-vous na bino parce que les 15 yango nde makambo donc vraiment Kodia Simo bo bloqué kombo oyo Kodia Simo donc epesi occasion na peuple congolais surtout na diaspora ndenge tolobaki diaspora azali awa aza na mbongo na ye mais pour akota na système à crédit ekomi makambo donc ya complication donc Kodia Simo oye na masolo bango moko bafongola ba compte crédit l'équipe donc ozwi ndako na yo crédit ekobanda ntango ozwa baclé donc cité kimia ekozala na maluku na sele donc bolanda donc Mr Siatul ndenge expliqué donc restez connectés sur Club Oa Original à tous. Mes chers compatriotes komikolo ekomi kaka mpo loba na bandeko no bacongolais ekomi kaka mes chers compatriotes ngape lelo mes chers compatriotes voilà du nouveau Kodia Simo elakisi nini elakisi congolais diaspora immobilier o biso baloka biso tokoza na ndako te tokokufa kaka boye non au nom de Jésus nzambe asali atindeli biso Kodia Simo c'est-à-dire baza na baterrain oyo ezali na maluku ntsele mwanda bazobenga yango cité kimia mpona nini cité kimia mpo ekozala pena baconstruction moko neti kaka na poto mwana Congo mwana Bunia mwana poto partout ozali benga na numero oyo eza na se Kodia Simo apesi moto nyonso chance avantage mpo tozala mpe na bandako lokola bango. Oh Seigneur nzambe merci ezoleka ndenge nini alors soki les 30 premiers bateaux oyo bakobenga na numero oyo ezoleka na se Kodia Simo akopesa bango ba terrain ofele a condition que Kodia Simo ye moko atonga yango na ba norme oyo esengeli cité kimia tolingi te bandako mususu ezala likolo mususu ezala na se non toboyi bandako nyonso ekozala identique alors pozwa terrain kuna esengeli nini soki obengi na se okei na bureau na bango baza na bureau na Paris baza na bureau na Belgique baza na bureau na Londres kende kobuka na te c'est le moment oh famille na loba na kokufa locataire non Kodia Simo ye pour na kokata ba lien mutu nyonso il faut azala mukolo ndako alors bakozela yo ba crédit à partir ya Kinshasa ba banque eza na Kinshasa ba banque eza ebele soki basisi kotongela yo ndako nde obandi kofuta ba crédit bandeko bolingi nzamba kita
to nini tala ba chance aboyi tant bazo peso fongola okoti na ndako ndo bandi kozongisa ba crédit na yo bandako bani na 49 000 euros ezokende ça dépend ba moyen soki poza na mbongo na yo du coup olingi crédité opesi ozwi ndako cité kimia bandako neti kaka na poto ba lavabo ba baignoire ba balcon ba chambre ndenge kaka tomonaka na poto ndenge eza na cité kimia na bato baza na bunia bato baza na beni bato baza na mwanda boma kazangulu kisangani lubumbashi kasai occidental kasai oriental goma partout bobengi na numéro oyo bokozwa ndako biso nyonso tokomi bapropriétaire towumeli na kilocataire nzambe ayokaka notre Dieu c'est un Dieu de vivant lelo nzambe ayoki ndako okozwa eposo futango muke benga na numéro oyo na bandeli susu batu 30 oyo bakobenga bato liboso baza na privilège bazwa ba terrain ofele après batongeli bango oyo chance te bandeko Kodia Simo la meilleure agence pour construire nos maisons l'autre comme bailleur l'autre comme propriétaire tolingi sur locataire na Congo te dans la facilité mutu nyonso oza na poto on a interdit bancaire benga bango bakozwa solution et puis loka malunga obano futa ndako wana tango bapesi yo fongola yo bandi kofuta crédit bandeko baedaka Congolais ndenge nini baedaka Congolais ndenge nini Kodia Simo nzambe apambola yo pas de locataire biso nyonso ba bailleur cité kimia kitoko yo moto oza na mbongo ebele yo mpe moto ozanga yo moto oza na papier moto oza sans papier yo oza interdit bancaire yo oza na poto esika ozali Kodia Simo apesi biso mabele na Kinkole Maluku na Ntsele Kinkole Maluku na Ntsele minimum 50 000 euros 2 chambres salon salle de bain na ba jardin olingo sombandako o nokole kimbo o masala kimbo o non Kodia Simo osomi pa na bango ba otongela yo mais par contre les 30 premiers bozan ba terrain ofele les 30 premiers bozan ba terrain ofele bobengi bango aussi terrain non déjà Kodia Simo pour vos projets le terrain les maisons les parcelles chez Kodia Simo soyez branchés à tout à l'heure. Donc biloma boitolanda cité kimia donc kuna kimia ya ndenge wana kozala donc makelele kokozala te cité kimia omoni ndenge ba expliquer donc ezali occasion na diaspora même bato bazana bamboka kuna et puis soko moni kolingo zo crédit okozana na mbongo ne bele bazo bebi bato muso mwana zana ba 200 000 na kati ya palais 200 000 na kati ya kiboba mais akota na kati ya crédit ba osenge mwasi na bali ye mujingile donc mon mia ça l'a raté aux hommes na mama kabebele bele Kodia Simo ye moko ça la ba démarche mieux surtout et puis donc banda ko dio moni ça la ba norme moko penza o ya poto donc to sengi na bino donc Kodia Simo to bi ndenge to remercier bino te bo sala tout bo benga na ba numéro oyo bo benga ngate po ba tous pas comment ko benga na bo benga na ba numéro oyo Kodia Simo a ko répondre bino a expliquer bino donc bisonyo surtout aux alliés donc système kaka ya cité kimia donc na kimia banda mokile Kima depuis des goka ou ebi ke batu on va na poto ngokende oza la dépaysé te il faut zo ndaku na yo moko donc Kodia Simo a rosala masolo nyoso tuna donc sikoyo tozongi na sujet na biso ya lelo auto lobi penza ke Lubumbashi tomber Kolwezi tomber parce que kanamba bado kanisa bamboka wana ezali ya ye on dirait hier autant na Katanga on dirait Katanga donc président de la République a dit que donc azali populaire partout na Congo même na libanda ya Congo zo mo penso président na biso ayo zo sentir penza ke donc ba charisme netu mobutu azalaki na ba charisme mo penza ye place tout azo dominer penza Kanambe soni ya bandoko yoke en tout cas président de Kanambe o moni bilongi ba président de ba Kanambe donc to bando mo na ba président ba Tchad oui président ba Tchad comme na zali konkuni wede donc to ba tellement mobutu ndeka za ko ba président o bilongi o pita et donc eloko nini to sala ki nzambe to zo penza bilongi netu ba Kanambe président de la République
donc vraiment nzamba yoki biso mawa donc a charger ba masolo tout donc na tieli bino siko botala arrivé ya président de la République Fatou Beton a bétonné Lubumbashi mobimba na Kolwezi botala ndenge elekaki tango akiti cortège ndenge zotambola donc bato ya Lubumbashi bakokite botala bino moko ndenge asololi na bana mboka kuna ezopesa esengo ya kosakana te donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. ezali normal te que biso ba congolais to continue toujours ko souffrir bato bazali koya ko exploiter bango baza kokoma na mbongo biso bakolo mabele tozali kaka na pasi makambo wana esili esengo ya komona bino po depuis 2019 nalekaki lisusu awa te na makambo ya covid oyo bakisama esali problème mpona koya awa naza na sengo ya komona bino mpe ya kopesa bino basango ya kitoko na ye nango mpona bino. Alors, ya liboso nangi napesa bino félicitations. Félicitations pour ete au résister na ba manipulation oyo bandeko na biso ya mitema mabe o baza na kindoki na kati na bango balingaki bakotisa awa. Balingaki bakabola bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo. Katange azali Congolais. Moto akosa bino te. Na sepeli makasi ndenge botindi bango bakende kozongela makambo na bango kindoki wana. Boboyi koyoka makambo ba discours na bango ya kokabola bino. Ngai naza kosenga na bino boye. Bana batoto ya Katanga bozali ba Congolais. Bolinga bandeko na bino ba Congolais. Tokotonga mboko yo elongo na bino. Moto akosala Congo ya ye azali te. Congo ezali ya biso banso. Pe Congo ezali na place ya mwana Congo nyonso azali na place na ye na kati ya Congo. Bakosa bino na ba discours ya kindoki te. Ba discours ya mitema mabe bakosa bino te. Donc bino mo botolanda donc mwana mboka esengo ozomona bato bazobima na bandako na bango bazoya bamsuku to babunga donc azolanda ka cortège elengi babengi ete bapesi mbongo te mais ya kanambe ezalaki nini bapesi bino babongo mais suka nango ebanda ozala nini ekomi bitumba oyo tokaboli mbongo mabe tosali bo mais sikoyo ya président de la république yo moko ozali koya
parce que ozali na posa omona président oyo azali ndeko na yo oyo azali yaya na yo ba azali leki na yo donc président Faci Beton azongisi Congo esika ezalaki. Avant de continuer na masolo na biso to proposer bino une première série ya ba bande annonce ya ba partenaire na biso. Donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, ce comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous à billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bouf. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, madame mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luttes à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Odéco dans la commune de Limité. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Partenaire yango todo sala. Adi Londolé Feli, Mosengo Feli, tout ça la partenaire, ma voiture, tout na Kisasa, ma carton ils ont qui Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo quand on a Kisasa, te prends pas la tête. Il y a la bisson, charger biloko na yo, te relivrer à domicile, sans un bon au teki. L'inauguration est allée le samedi. Tout ça en Autriche, na van, tout ça na Vengambe. Vengambe ali soba, mokonzi ya mboka ya van. Oaza ko contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya vana to faciliter tâche bino mo botala ba biloko botane ba biloko ezali awa ba camions za kuvanda bon bala mainde to lobai kaka to zana kati ya Grenoble to fond l'antenne na Grenoble système to zana nga Feli Mosengo ajout da pauvre to zana kati ya Grenoble adresse ya moto zali. Nous avons un représentant à Grenoble et à Zaliawa, Marabokando,
Aujourd'hui, carton mi balai, carton moko fêlé. Donc, système toi nango ajout de pauvre, Fatih Béton. Bon, diaspora, bana Genève, bana Lausanne. Tout ça, na Nemas. Quand on est au Baki, tout ça, tout mobimba Union européenne, la diaspora. Tout ça, na Liboso, ya Gigi exotique. On a besoin de produits RDC au Kokuta. Tout ça, na fête aérienne, tout ça, na fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de tout qui est dans Mboka. Et donc nous sommes dans le palais et qui est dans Mboka, référence. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je viens ici lancer un cri de mobilisation générale pour que nous puissions apporter notre soutien total à nos soldats FARDC qui est en train de combattre et éradiquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un état de siège. Donc nous, peuple congolais de la diaspora, nous sommes derrière le président de la République. Nous voulons que cette guerre qui date de longtemps, environ 24 ans, afin que cette fois-ci, que cette guerre puisse terminer une fois pour toutes. Nous apportons notre soutien au FARDC, à son Excellence Félix Tshisekedi, à son gouvernement et à tous les peuples congolais de l'Est du Congo. Nous sommes ensemble avec eux. À cette occasion, ici à Paris, nous organisons le 15 mai, le samedi prochain, un sitting de soutien à nos soldats et à l'état de siège décrété par le président de la République au 9 rue de Marcadet, dans le quartier Château-Rouge, ici à Paris. Référence, place Louis Bayou. À Château-Rouge, je peux dire comme référence. Donc, to bengisi bandeko nyoso, balisanga nyoso zana Paris Awa, RCK, CCF, Fatih Béton, l'UDPS, INC, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, Mama Fatih, Fatih Solution, AFASO, tous les groupes qui soutiennent le président de la République avec l'Union sacrée, cette fois-ci, nous lançons un cri de mobilisation générale afin que nous puissions terminer cette guerre qui gangrène notre pays. Nous sommes derrière le président. To bengisi batunyo sur tout la diaspora ou bakoko déplacé. La Belgique, na France, na Hollande, na Belgique, na Suisse, toya le 15 samedi prochain pour mokili mobimba mona ke non toza sima mokonzi mboka. Tomoni comment ba français balingi bazwa bitumbana ba meka ko démoraliser biso. Na ba supposition nango ki non ba gouverneur au président nommé Bazali ba ancien rebelle juste pour pas déranger au Yozali union sacrée ba ko division entre biso. Donc biso moko ba congolais to telema na bandeko nyoso o balobaka ke non occupation o balobaka résistant. Donc c'est l'occasion où nous devons tous être unis derrière le Congo. C'est maintenant, soit tu choisis le Congo ou soit rien. Aujourd'hui, nous lançons un message d'alerte générale que nous devons être là-bas pour soutenir nos frères de C. Ils méritent balingi soutien nezala. Tozolo baboué. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc biso tout samedi prochain, tous à 14h. 14h na Château Rouge et ça bien makasi. Les Zanga Bino, Papi Tchochamala, Congo fort. Bana Congo fort, Bana Parlement debout, Bana partout, en la France, Bisca tout Bozali, grand journaliste Bazali, César Ngadi, Adi, Edino, Yawili, Jerry Mukuna, Diamant Noir, Mado, Bango tout Toya Mukolona, tout ça là, on va bien union sacrée. Sans oublier Marlène, sans oublier journaliste tout Bazali Wana, Oyo, Balinga Congo et Liboso, tout ça pour ça Bino. Merci beaucoup. Donc, on est la première série Nabiso, il y a ma partenaire Nabiso. Merci vraiment, Boti confiance, Botiaka confiance dans ma partenaire Nabiso parce que Congolais, dès que nous avons tout esprit, il y a des Chinois. Chinois qui sont dans banque rare, ils sont dans les papiers, ils sont dans les papiers, ils sont papier, ils sont dans bongo. Si on recommande, nous avons des Chinois, ils sont quartier Mobimba, où il y a un poteau, où il y a des Chinois, ils sont quartier Mobimba parce que Bazali Batou, mais Congolais, ça la kaka exotique, au monde arabe, Congolais, il y a un soki, à Sangimbongo.
déficit à changer nzela kobaluka akomokende nzela simasima ye mpe azotonga yo akombala moko client douté client insolvable mokolo kokweya akomi koseka yo tolongo l'esprit wana tozwi mwana mboka ya président de la république donc alingi ke congolais nyonso tu akoma millionnaire donc tokoti sikoyo na deuxième étape parce que bomoni ke makambo elekaki na Lubumbashi nde président de la république affaire bétonaki Lubumbashi après yango akendeki na Kolwezi mpona koinaugurer donc siège ya banque nationale mais botala oyo elekaki na Kolwezi donc nanu esalema te baplan boye donc vraiment peuple congolais aza sur peuple azala te azali na esengo makasi donc bino moko botana ba image les images parlent d'elles-mêmes président de la république na Kolwezi. Agité, honorable Mufundi, qu'est-ce que ça vous fait de voir le chef de l'État sur place finalement? C'est vraiment la grande joie pour la population de Kolwezi en particulier et celle de Lualaba en général de recevoir pour la première fois le premier citoyen de la République, je cite ici le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police. Vraiment une joie immense. Vous voyez, vous lisez vous-même sur les visages des gens, comment ils sont vraiment enthousiasmés. Ça signifie que nous l'attendons de pied ferme. Nous étions ici depuis 6h du matin, les gens sont arrivés à l'aéroport depuis 7h, maintenant il est presque 15h30, mais nous sommes là, on peut même arriver à minuit. Nous sommes là, nous l'attendons à pied ferme puisque c'est notre président. Nous l'aimons. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est une preuve de l'amour que vous portez pour le chef de l'État. Il est serein, vous voyez, il communique à travers son visage. Le chef de l'État est accueilli par une population qui l'aime, par une population qu'on a du mal à contrôler maintenant. Les services de sécurité doivent faire leur travail. En fait, c'est un signe de porter le chef de l'État. C'est un signe de porter le chef de l'État, de porter sa vision. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé dans la ville de Kolwezi où il était attendu depuis 2 semaines. Il y a des gens qui pensaient qu'il pouvait revoir son programme parce que vous savez, Félix Antoine Tshisekedi revient d'un long périple en tant que président de l'Union africaine. La RDC est à la tête du continent africain, mais il ne se fatigue pas. Il vient honorer sa parole pour rencontrer la population qui l'attendait depuis plusieurs heures après Lubumbashi. Madame, Monsieur, le public est chauffé à blanc par les comédiens, les animateurs qui tiennent en haleine la population de Lualaba. Ici, tous les âges sont confondus. Il y a des enfants, il y a des femmes qui ont à leur côté leur bébé qui voulaient marquer l'histoire de notre pays pour rencontrer pour la première fois le président de la République, un contact physique. Et maintenant, l'attente, c'est d'écouter ses premiers mots, ses premières paroles, parce que c'est pour ça que ces personnes ont veillé, ces personnes se sont déplacées pour rencontrer le président de la donc bilan Boitolanda, donc tricage exact, bon même président de la République, donc moyen cortège tamboulé et roulé exact président de la République à Kiti. Tellement risque président de la République à Zui, tellement président de la République à Zamouan Nzambe pour Alexa qui est battu. Azali Kobanga te à Kiti à Tamboli na Makolo. Tala batundeki bantouré ndeki na zok selebino bozali komona donc na sima écran donc azo tambola na Makolo bato ya sécurité donc ba komi donc vraiment bazo kokate babi mais président lobi ngana Zamouan mboka nazali na kobanga te nazali donc na mission divine eloko yelanga te président de la République komundeki a tambola ki na Makolo donc vraiment ezali makambo moko ebandaki komona na te donc po bomona ka président de la République balingi ye na mboka na biso mobimba même na libanda mboka bomona ka ndenge bayambaka président de la République donc sikoyo tozali ko proposer une deuxième série ya ba bande annonce ya ba partenaire na biso donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, Naeko Loba, Awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina Oko Tongezali, Awa, Toza et Loko Moro Ayo Salama, Mabaya Mibali. C'est une nom de Kambote. Mais Maman Nicole est Morazala, styliste, modéliste, Tamsuna, Bossane Loko Moussousou. Maman Nicole, bonjour. Bonjour, papa. Dans les Poutana, Libana Sakinango. Ana libana saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste modéliste
na 2021 oyo nabimisi luki yanga moko libaya ba garçon donc ba star ba pasteur banduliste ya Yesu banduliste nyonso bazoya awa libaya ba garçon ezosala nango kote mosusu te kaka a na 70 Anatole France Nico de Paris Nico na simba ba papa miko na libaya ba garçon. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola quelle est la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous l'emprise du diable boya boyoka oyo koleka na kati na bikamwa. Un vrai combattant,
c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Donc, binomoko boito landa, donc vous comprenez que publicité moutelier ça rabiso. On est un partenaire na biso et d'arabiso parce que sous forme ya ko aider donc site na bino ezali ebele ba misusu bo webika ndeko sala ba misusu ko bazwa donc ba space na bango donc ba misusu balabara César ngadi émission ko bi mukuse mais ba publicité comme ebele to viva kana yango ata botel na ba télévision ba chaîne ya minene ya ba télévision publicité et la place audience ezali sans ba publicité biso pe to ko vivre te to sala la bino émission mais to zali na ba dépense moko donc impérative o so to salite lelo ba ko benga na biso na bureau to ko somba caméra te donc ba tout peut toujours profiter de l'occasion na quatre émissions bato pe balingi ba aider biso ba hésiter rater ba so contact na biso pour na ko aider chaîne na bino donc sikoyo to koti na lisolo moko epesi basi na mawa na motema donc il faut toujours penser au sérieux to monaki na mboka na biso donc mboka na biso ezali pays moko laïque donc ba religion nyonso tout ezalaka ba religion nyonso tout ezalaka mais boyebi na monde entier religion oyo ezotia matata ezosala ba problème ezali kaka religion musulmane religion oyo ezosala ba makambo oyo ezali ba makambo po ba musulman bayebi kosambela mais ba misusu bazomemango na ndenge ya mabe omona makambo oyo euti koleka na kisasa lelo ezalaki fete na bango bazalaka ntango basisaka to ntango bakomaka na suka basisi ba ramadan basalaka fete na bango bakendaki na stade de martyrs kosala makambo na bango toyebi te makambo eleki entre bango na bango donc boyoka malamu ekomiti na niveau basali même destruction de biens publics ba bien public oyo ya l'état donc imaginez ba jipo basomeki ya sika na banini babuki yango epuis basuki wana te babomi policier batumbi ye mais makambo oyo vraiment tosengi na bakonzi ekoki kolekaka bote toboyi te tozali bacatholique bazali baprotestant bazali donc bakimbangiste bazali bango mpe bamusulman bazali na esika na bango mais sikoyo boke kuna makambo ebimi entre bino bo sikoyo ekokoma na niveau nini bobuka jip botumba na policier donc ekoki jamais kosalema yango tosengi na bakonzi makambo il faut bapoursuivre bato basalaki yango baimage basalaki yango soki bapoursuivre bati bazwa bakonzi ya bamusulman ya religion wana musulmane batala makambo parce que ekoki kosalama te bino bosali makambo na bino et c'est passé mal bapolicier il faut baya basala ordre bino boye bozwi jip bobuki ti botumba policier botumbi ye donc vraiment tout le monde dans le monde moroté et koki ko sala mais il faut faire attention religion musulmane na mboka nyonso tout autre zali nango et peuple ça kaka problème donc pays na biso to koki ko lo bateki ba musulman ba sambela te baza na droit na bango ya ko sambela donc na mutu azali na religion na ye oyo aponi mais oyo eleki na kati ya mboka na biso lelo na kisasa ezali intolérable. J'étais même sidéré natala baba image ndenge wana to baye policier ye bosala mosala na yebo komati na niveau botumbaye donc vraiment makambo boye ekoki koleka boye to tieli bino botala quand même to triaki ba image parce que ba image mosusu to koki ko tiango ate parce que vraiment ba âme sensible ba rokoka ngote même pe na ndenge ba image ekoleka te na télévision botala bino moko oyo elekaki lelo na stade de martyrs ndengi désordre de salami na makambo oyo ba musulman ba witi ko sala po na ramadan na ba. On est en République démocratique du Congo. Voilà maintenant l'événement que le musulman de la République du Congo nous offre à peine. 1
Donc bino moko boyuti otala makambo ya boyi jamais ekoki koleka kaka boyi. Donc destruction ya ba bien public ti ba bomi donc mort ya policier ba bomi ba kwese na se ba tumbiye. Non mais ça peut pas se faire. Donc ça peut pas se passer comme ça. Donc nani yango ko kondima désordre boyi to ebike ba konzi. Donc personne est au-dessus de la loi pour monaki makambo to elekaka na ba réseaux sociaux image to ke bimi en tout cas batika te oyo ba sali ndenge wana policier azali na mission oyo azosala mpona kobatela ekolo bino bozwa ye botumba ye bozikisa ye ezali eloko moko tondimi te bakotika yango parce que ekoki kotika mabote ezali masolo ya kosakana te. Donc eloko tolinga kobetaka sete donc tolakisi bino accueil oyo chaleureux oyo esalamaki na lubumbashi tombe lube na kolwezi tombe po bomona ke président de la république oyo toza na ye peuple elingi ye. Donc tricage eza te parce que ezali te ke bazotinda bato bapesa bango mbongo bato bazali koya bango moko et puis na suka bomoi tosukisi na makambo bamusulman basali donc na fin ya ramadan na bango moko babebani soko bafere nini yango bakoma batumba policier babebisa babien public ekoki kosalama jamais. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge nayebisaka bino kaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc avant to sukisa émission na biso donc avant na bando pesa base mbote lelo vraiment nalingi nasala dédicace spéciale na bato mosusu bazalaka na biso na musika bayaka bapesa biso baconseil po émission na biso nyonso tout eleka malamu. Donc tozali ko remercier vraiment donc infiniment le réalisateur Serge Kassanda, donc sans oublier Nixon Kangi. Donc bango ozomona penza bazali batumoko vraiment toyebite ndenge to remercier bango parce que bazalaka na amour il y a Clébo original balingaka Clébo original et mata na likolo. Donc une fois de plus Serge Kassanda na Nixon Kangi. Donc merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokobosa na pe jamais donc wana penza engoza la malamu te ceux qui tobosa ni ingénieur de son Jacques Saké donc vraiment bona komona mutu aza na professionnalisme na niveau wana. Donc Jacques Saké merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokobanda ba dédicace na biso donc na Saint-Denis pour na repesa Blaise Zebele na mosi na ye donc ma Laura donc merci nanyo surtout au sala donc PDG Blaise Zebele a dimba na masolo ala moi sanga vie boité masolo ala il faut que na rabo donc Blaise Zebele na yo kaka ba conseil na yo. Donc merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri à solo Beloti Mavungu merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokobo sanate Maria na kati London Maria la beauté naturelle Maria merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toké sur les États-Unis d'Amérique pour na repesa
Mamizoa, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toké na Katia Belgique pour nous ça. Donc petit sœur propre donc Poutou de Yalola, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toké na Katia Italie pour nous ça. Donc Bikend Bizunga Franck Kausoko donc représentant la communauté congolaise na Katia Italie, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toké na Katia il y a Normandie pour nous ça Thomas Mbona sur le côté de analyse ça il faut comprendre que donc maintenant matière prise ça donc Thomas Mbona merci na surtout pour ça le rapport la 5 minutes avec César Ngadi reste toujours na Normandie pour nous ça donc Parfil Yenga merci na surtout pour ça le rapport la 5 minutes avec César Ngadi donc ici koyo na kati ya Paris pour nous ça Jean-Marie Chibangu merci na surtout ça le rapport la 5 minutes surtout donc surtout vraiment idée na yo pesa ki ya batu bio surtout ba journaliste to sangana donga na za partant au début mais tozo si la ba donc une fois de plus merci na Jean-Marie Chibangu na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi que ici qu'on a kati États-Unis d'Amérique pour na pesa Boniface le grand matadien merci na surtout pour ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisu na Saint-Denis pour na pesa Fali Lukisa donc azali vraiment fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi Fali Lukisa merci na surtout pour ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi lisu na kati ya London City pour na pesa l'honorable Jean Moutala merci na surtout pour ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tokisiko na kati ya Kisasa pour na pesa Willy Panzu merci na surtout au sein rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tu ko tozongi a na kati ya Île-de-France to kobosa na kate omoni ba congolais mususu ki bazui pouvoir ou be bazosa na mindele azomona neta ko mindele azokwata baninga ne ba congolais mais to kobosa na ka jamais donc maman na biso conseillère régionale ya Île-de-France Mati Kenya, maman de Besso Mati Kenya Tumba, merci na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Soto Tangi Mati Kenya Tobo Sanate. Donc Brice Piana, merci na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Brice Piana Soto Tangi Tobo Sanate. Lolo Munongo Nakati ya Belgique, merci na surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tosuki Sana Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba parce que celui santé za malamu tendenga na na kolobela binote donc vraiment bolandaka parlons santé il y a Dokoto Nabiso Jean-Paul Djamba donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par Yal Lochouami et derrière la caméra Winnie Kuka nous allons nous retrouver donc avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ici pendant très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Arozoa, Ansolo, Nambuju, Penatikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, au sein d'un c'est vrai, tout le temps, du vent.